to komi la na tango nzamba linga visiter Congo mais ma bena biso ba pasteur soit disant biso ba pasteur o tozo sala et puis nzambe kanda be miso moko lekaka na loba na bino nzamba la kisinga makila na Congo nzamba la kisinga mupepa mabe na Congo nzamba la kisinga nzamba ba anga bando boma ba pasteur o kanga makambo ndeto bandi lelo tito 6 années o tozana ba pasteur o ba okundama c'est clairement frère ba livrer binote bazo livrer bango non tu le kanga biso ba wana te. Ah, c'est ça, vous trouvez qu'on a besoin. Mais le lot sur ta vidéo, il y a sectape, il y a pasteur, et il y a prophète, Denis Lessi. Oh, il y a un peu de ça. Ah, mais là, ça. Est-ce que papa Denis Lessi casquette, il y a un peu de pasteur, avant dans l'émission, abandon la xamou takala, abandon comme ça, c'est moi, la mort, bimara sikabo, moi, ça, il y a pasteur Mike, na sali pasteur Mike. Moi, na wana, pasteur, abandon kokumisa, moi, si wana, abandon kokumisa, oh, moi, na si j'ai compris, à comment on t'a ba mannequin. Na bango le bokeba. Au moniteur tout ça, ba derrière sa maille, ba shekina si ba bini. Kanga ma na banu. Au moins na momo na banu, ba sala nzambe toza na danger makasi. Parce que ba au moins ba église ba shekina, et ça ba shekina nyo sote ba ya nzambe. Mais shekina au nord ba ba derrière sa maille. Ba derrière na ba bimi na maille, rôle na ba celui ba sala nzambe. Talo yoka na ba miliciens ba okoya. Oyoka basande bazo koya oyoka ba ventire belezo sama ils un journaliste makamono oyoka yango ba pasteur belé ba kokoya ba divorce belé ekoya ba shekina wana ba yena mbongo bazo proposer ba pasteur ondimi ba tongelo église ya malamba sali au bien ndima bima na mwasi wana ba samba uti na ba mai ba kono ba dance ba kono ba shekina et ça on nzamba lobi nanga on nzamba la kisinga ba shekina ba bimi na mai la plupart des églises belé au mona ba commis shekina ce n'est pas le shekina ya nzambe. Et ça, shekina moko démolique. Bazui ndeke moko bache. Tala l'église belo omona bazana ndeke moko bana bandeke. Bazaba eza l'église malamu te. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwa ni pete po awangana. Nzambe ya le Nazarien. Le Nazarien, le Nazarien, le Ifada, thank you Fada. Balandinions sont toujours vos organismes pour y la 4 chaîne Abino Yali Nazarien TV, la cadre émission Abino Table 5, vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à une équipe Mobimba Yali Nazarien TV. Je dis un grand merci à la servante de Dieu Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis aussi un grand merci à Jérès Ozan c'est ma caméra, pourquoi pas à Alain Kakala, le beau Kanzame Ozan la régie. Les lots Table 5 dans la prophète doré à Bassissa, tous les quatre émissions au Yéné, tout solennel par rapport à ces jours, ils sont très important, tout solennel par rapport à l'église, il y a corps de Christ. Corps de Christ, ils ont wapi. Ils ont toujours, ils ont continué entre Basali et Nzambe, na bayemi ya Nzambe, to yebi bayemi ya Nzambe ou babanda koyemi ya Nzambe na bosolo. To tikala ko muna mabe na bango to soit babando sama mabe na bango tikala ko bimate, mais to oyo to zo mona salité vraiment et continue à Kati à corps du Christ vraiment. Bon, avant d'abord on a présenté Bino l'homme de Dieu, les prophètes dorés à Bassissa, ancien à la régie. Atia so vraiment chant ou vraiment et puis ça bana ya Nzambe le kumu le sako mokonzi la servante de Dieu Mama Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va.
Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gardez-la Yesu le sako. On y va. Gardez-la. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya daba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. On y va. Voilà, bafwa, vite à Mikole, na ebicho ça les plaisir, na Philomène Mukwaya motema bives de l'homme. Pourquoi pas à Joe MKDT ba Kolo Masolo, na c'est vraiment la moto ebele Jack Potre enfin boss ma moto ici cause na France. Non, c'est la gira sans ça ma caméra. À fond caméra présenter les pasteurs doré Abassissa. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour monsieur le journaliste. Centenaire l'homme de Dieu. Grâce sur grâce, Nzamba Zobomba Bisso na Mbolamule. Moi j'attends par rapport à tout nyonso bazuli bakwa qu'on a en ce moment. Ah merci beaucoup tolingi bino mingi Nzamba lola apambola bino bino to bolanda biso tolingi bino mingi. Que Dieu vous bénisse. OK, l'homme de Dieu Kala. Te nazali. Zaka ma préparation ma prière nazaki na ngonde sali mo tamu klayi tout le monde est sur le bout Nzambe te mais sur le plan spirituel tous allés ensemble. OK, merci vraiment l'homme de Dieu. Bon, toute chose commence par la prière. On peut pas laisser cette émission comme ça tout kabango na maboko ya Nzambe. Moi prière moi qui termine par rapport à tout ça bazuli bakwa ko landa biso. Seigneur merci toza reconnaissant na sia moyi o koloba merci. Ceux qui toza compté parmi le vivant eza parce que yondo lingi. Tika ete bolamu na yo eganga eloba efongola efasonner esala biso bolam. Tika ete oloba toyoka éclaircir biso na lumière ya parole na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. OK, l'homme de Dieu quand on a sujet autour de l'homme de Dieu toi bâti corps de Christ ezokende wapi. Il y a une question on a bandela en toujours. Église ya Nzambe est-ce que tu comme la fin du monde ton Nzambe déjà zozonga parce que tous on a beau salité et continue à kata église corps de Christ na tozo yebate surtout bakambe bakambaka biso bo salité boyokanizate entre bango qu'est-ce qui se passe l'homme de temps ozo mona makambo. Bon, c'est normal. Merci pour la parole. Nzambe ya lola a pambola émission kitoko oyo tolinganga na lingami ko éclaircir libota na Nzambe parce que nga mission na zanango et ça toujours Ézéchiel 33. Nga nazala lokola sentinelle Ézéchiel 33 6 7 mission ba pesi nga wana. Pour éclaircir les bouts en Zambé, ceux qui m'abbé exacto ganga. Pourquoi tous les sentinelles? Sentinelle est un moment m'abbé ganga. Pour bateau bazana ndako bazala lecté. Ceux qui m'abbé koti ba condamner sentinelle. Donc makila na bango olé ekouya na mutu na bango et tombé par sentinelle. Yango to lectaka pour na l'accès église le temps que nous sommes to patapatate. Muko l'église azozonga. Asa déjà premier na église pour zonga azo église na ye akenango. Tant que tout le monde a une salité, oui, c'est un vrai sujet. Et ça, ma cambo Bible, le bakiango. Abina Matthieu 24, le verset 12, tu qui t'en as
abi parce que l'iniquité sera accrue et l'amour de plus grand nombre se refroidira. Tango comme tozo mona eza kama obanga te eza makambo eza kuna ba pire lisusu ezoya koleka kutu o tozo mona yango. Tango tozo mona makambo ndo salama to distinguer que il y a des vrais, il y a aussi des vrais. Mais le temps toza na tango ya ivre na bleu. Ivre zokola, bleu pe zokola. Toko ba mwe ba longola ngo ekolongwa pete ekosila pete ekomata tonango ekomata lisusu. Tonango ekomata pourquoi prophétie en Matthieu 24 ekokisama. Mabeko tonda na mokili pourquoi eza ko annoncer bozongi ya mwana na Nzambe c'est clair. Bozongi ya mwana na Nzambe bo Nzambe la biso ki bozongi na ba pasteur ba bolumba ba pasteur ba no ba kata ba réseaux sociaux l'homme de Dieu. Ce que moni ce soit disa bo bengi pasteur muto ba bengi pasteur bolumbu ne ko bima na TV hein so to tangi na vexé moko awa na 2 Corinthiens pour na ba R 2 Corinthiens mu bolanda biso 2 Corinthiens chapitre na biso 11 le verset 13 Bible zo ba na biso batwana bazala bango ya Nzambe te mais baza ko se déguiser comme ba apôtre ya Nzambe soki na Matthieu susu mwa moke na kati ya Isaïe chapitre na biso 4 ba hotel sa biso li solo ya basi moko 7 basango bazala ba moyen ba na ba possibilité bazala ki 7 ba yepa mobali ba lobi mobali tozana mbongo tozana bilamba mais toaka na pose ya kombo pesa biso kombo mais biso moto komilela biso moto komila tisa yango makambo esama lelo malgré ba olo parce que ba yembi to ba pasteur bana ba pasteur à ventre ya libumu na bango mais baza ba pasteur te o Ézéchiel azo bana biso Ézéchiel 34 o azolo bela biso ba vrai pasteur o Jérémie azo bela biso na Jérémie 23 ba vrai pasteur baza batabongo te baza bato ba lourd officier o ba epona ko détruire peuple Nzambe ba epona ko dépeupler peuple Nzambe ba me bona kata bokonzi ya Satana muto ba bengi mosali ya Nzambe na simbe loko hein muto ba bengi mosali ya Nzambe muto aza appelé à Dieu aza consacré tout est consacré et ça est sacré ce qui kana yebi que non na kokina mabako bala te pourquoi na ke ko s'engager na makamba buzoba mutaka na nge banda komona miso batu na plus batu ba otala biloko ngo o meteke bo mimaka bo yo bo mona teke Congo to dinaka bo comprendre ka Congo to dinaka na molili o meteke Congo sa molili makambo esimba te na Congo na makambo spirit na lo ba likambo mingi o moni soki spiritualité ya mboka eza mabe nyonso boko sala to bwakela mona mo papa batu ber na saluer mokonza mboka hein to lati célébrer likambo eza biso nono basali na Nzambe to yeba nono ko bongisa spiritualité na biso na mboka na biso soki to bongisi spiritualité na biso mboka na biso to kolia lipa esengo to komi na tango Nzambe alinga visiter Congo mais mabe na biso ba pasteur soit disant biso ba pasteur o tozo sala et puis Nzambe kanda be misomo ko lekaka na lobana bino Nzamba la kisinga makila na Congo Nzamba la kisinga mupepa mabe na Congo Nzamba la kisinga Nzamba ba anga bando boma ba pasteur o kanga makambo ndeto bandi lelo tito 6 années o tozala ba pasteur ba okundama kanga makambo oui vision bandaka ndeto bandika 2022 o et to ko perdre ba pasteur ebele to ko perdre kanga makambo tonge bando sala ma auto zonga l'émission Nzamba la kiso bakobeta ba pasteur ebele ngala tanga makombo wana te na lobika ke ba pasteur Nzamba kobeta ba pasteur bakufa ebele pourquoi spiritualité église mboka etambolaka na gouvernement te mboka etambolaka na spiritualité c'est la spiritualité qui influence le physique ce qui spiritualité mboka na bino eza mabe nyonso boko sala ekosimba te yango mona Israël talo ba okende ko sala ba bitumba ava ba kende bitumba ba bande ko consulter basali ya Nzambe yango mona Israël zaki toujours puissant fort réussi tinde to komana ta o Israël zalaka puissant pourquoi force na bango c'est Christ biso basala Nzambe to longoli ba kazaka to komi ko s'intéresser na ba futilité au lieu to où la premièrement yango mona que pasteur aza marié bakange na mwasi na hotel mutaka la pasteur na yebite so basala ngona ba drink na yebite so basala ngona yeba kate ti pasteur okoma na niveau un pasteur mon frère collègue à moi okoma na niveau au déshabiller obanda ko déshabiller libosa mondimi obanda ko sala babuzo ba papa yo moko conscience et ça la hote ce qui totangi na jeunesse hein Bible zo bana na Genèse 9 le verset 20 jusqu'à 22 il faut ma commis na lingato na ba faut ma commis hein balo ba pour internet za makambo ebele mutu so alena toni tabano a pasteur na lo ba mingi ça va verset d'appui plutôt lingara écriture parce que ça otanga mais Bible zo sa Bible pe kaka wana ma commis zo sa biso
le juste tombera 7 fois. Je l'ai révélé. En réalité, 7 fois. 7 fois. Mais si vous avez au moins qu'on a des pasteurs, on a des mamans. Yo kanga tango balobi na biso le juste 7 fois le juste tombe. Dieu le remontera. Bon quoi na volonté na bangote. Et comme Bible bi na biso ni na kati ya 1 Corinthiens. Fuyez l'impudicité. Mais ça me saute, mais ça maman là zo ba fuir l'impudicité. Pourquoi ça me saute qui m'a impudicité? Ça me saute l'impudicité. Ça me saute balaki moi, ça me saute l'impudicité. Les kamba ça me saute non n'a rien à voir. Ça me saute balaki. Ça me saute balaki moi si. Oui, balaki. Juge côté na juge 14, bano tangango. Ça me saute balaka de lila. Abala le bien pesa mbongo ba philistin na ba hébreu ba pesa pena mbongo. Pas nzamba révéla bango te révéla ça me saute que na ba. Ça me saute nzamba senga kibongo. Tangu manoa na mama ne ba olinga ba bota samiso nzamba lo bakina bango ni. Alobi mwana na pesa yo. Akolongola mboka na ngana so na soni. Yenda kokwesa parce que na taona bazaki na jijité o akobana ko défier ba philistin. Ceux qui ba philistin ba zo bête ce qu'on nzamba bi non, il faut na sukisa bango. Abimisi Samson ça qui mabete. Samiso abalaki de lila, c'est que koboté. Mais abiso ba pasteur bazaba ekobiste. Hein? Totanga verset dans la monisque la mode na komi na kanda makasi. 1 Corinthiens. Na lingi totanga 1 Corinthiens chapitre na biso 6 le verset 9. Rapide hein? Totanga rapide au sopesi ni morabe. Babina biso. Ne savez-vous pas, le bon rapide. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Et les impudiques n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ah, c'est le roi Salomon a cause à beaucoup de gens. Les impudiques n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. C'est pas ça l'impudicité. Salomon balaki basi 700. C'est que ça c'est que marqué mon combat 300 c'est que Salomon c'est que publicité c'est que bango tala bango ça ki ndenge lisusu yoka toza na temps toza na yango ya courant de pensée na temps na biso ça différent vous comprenez c'est là ba Salomon ça ki normal après mazaki na basi combien c'est que na bango ça ki non normal mais c'est na biso to bango mazaki na ombre na temps ça c'était ombre c'est que tout temps la biso autant que la biso yoka na Bible et le testament c'est la ra combo aussi deuxième yoka expliquer le conviction yoka na temps ancien ezala ki ombre mais na temps venir eza clair babandi ko lakisa biso mon peuple détruit fautilement que la connaissance quand les aki nango normal mobala ko bala basi 10 20 30 après on bala combien David ezaki na combien et ana c'est na bango za normal mais ce que tangu yeso aye ko vandisa makambu na sengeli mwasi moko na mobali moko na mwasi moko ya mobili lobi mobala ko tika baboti akokita kozwa basi te akoluka mwasi moko na mwasi nde bakosali bota peuple ekobi kobima mais bango na ndenge nzamba memelaki bango sengela kibongo eza sur le plan prophétique comme on a ndenga nzoto te ceux qui te côté na carte spirituelle na ba to définir révélation Salomon or Salomon ça image à Christ vous comprenez ba c'est les qui ba éthiopien eza biso ba église ba nation eza prophétique que la mémoire ce qu'on a prophétique pour comprendre Bible eza ka noir sur blanc il faut na côté ce que peuple va comprendre Salomon c'est l'image de Christ abimisi ba éthiopien ba unique ba mboka ba saba wana eza ba nation o bazala qui rejeté Jean chapitre 1 le verset 11 à 12 il était venu c'est le chien ne l'ont pas réussi mais à tous ceux qui l'ont réussi elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu basa Salomon wana baza ba peuple errant ba peuple bazala qui saboté bazala qui foué na grâce na nzela wana ya Yesu nde ba ko sa libala o mobala solo le vrai Salomon c'est Jésus-Christ de Nazareth donc mon moniteur na bango ezala ki bongo mais aussi oui c'est ça Bible ko tana ngolo la journée te ce ko tangi Bible le roi journée au côté na libulu c'est clair hein dans le moni no sala nzamba ko sala bongo ya on appelle so awawa 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 9 à 10 ba ko kota beaucoup nzamba ti mosala que votre corps est le temple du Saint-Esprit ngala mosala nzambe ba pesinga ba pate na kamba na ko mona bango misumi lisusu ndenge est-ce que ba pate ngo ba ko kele liboso yango na peso na verset na Genèse 9 moi na Noé a découvert l'unité ya papa na ye moi na ko mona bolumba tata na yete yo pasteur mondini o banda pe ko longola jipe na caleçon pasteur banda ko sala ba venti eza ba venti na bino batu bo tala yo bo ma Congo mobondo Congo zokota mobondo na batu ba okabula ba image yango est-ce que tu as posé nango tu as posé bo la ki sabiso l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde l'église fongola mus au moni tantoza
toluka gauche te toluka droite te totala premièrement oyo akufa biso de kulusu na pesi bolakisa biso ngo oyo mutakala pasteur oyo tokokenda ngo wapi tokokenda mitakala wana wapi bayokani bilengi bango mibale siku biso makambo na biso kuna ezali ndenge nini sika mon frère ba livrer binote bazo livrer bango ngo tsholoka na biso ba wana te. Ah, c'est ça, mais le lot sur ta vidéo, il y a sectap, il y a pasteur, et il y a prophète Denis Lessi. Oh, il y a un peu de ça. Ah, dans la Kisao. Dans la Kisao. T'es inutile. Dans la Kisao. Le robot n'a qu'un amoapi. Parce qu'on robot dans la Kisao, dans la téléphone. Il y a dans ce cas, on a le prophète Denis Lessi, sectap Nebini. Et tant qu'un homme de temps, on a le prophète Denis Otoyebi. Attendu ça, stade de martyr. Attendu ça, martyr. Mais le lot pasteur, bah, ça m'a takala. Mais pasteur, il laisse balat. Azana moi c'est na banat. Bon, c'est na yebiti azana moi c'est na mamatina. D'après c'est bon bote. Mais ceux qui penaient à solo pena. Ceux qui étaient à solo parce que on a un téléphone à l'homme de Dieu. On roule qui ça na yebiti. Bah monter rapide hein. Montage mais où est la vidéo te bon inutile bon zamba sunga bango apesa mo makasi en réalité mosanza mais on a lobité basala nzeli bakoyi ko sala bongo tine tino kwa bato ko ba papa na so papa de milice baza bato na sima na bato ba bongwani ebele mais un moment donné to comprendre sous casquette à papa te alimbisanga casquette ne to comprendre ngo souté azalaka pasteur to komane musicien to komane fanikel to komane talaku to komane kuteka basi na éviter ce que rôle na ye et banité surtout bito tanga na encore na Paul na Romains chapitre 12 le verset 7 bible lobia bolimbisa na lobelo ko bien et loko yeboma ba pasteur ya ngoyo hein Romains chapitre 12 le verset 7 c'est lui qui s'appelle au ministère qui s'attache au ministère ce que papa de ministre casquette ni azopesa biso hein na simane combien de personnes ba bongoli motema yé moko batongo abongoli si motema akomi pasteur na concert a fali pasteur na concert ya fait rigola pasteur na héritier ozoluka nini ah peut-être dans n'importe Paul hein peut-être dans n'importe Paul nga beta style apôtre Paul peut-être ngo nga ke dans style apôtre Paul ma otéaté hein c'est pas propre azo casquette na état que mosala nzambe tout ça basé dans ministère que c'est lui qui s'appelle Yesu pas faire na basa ndumba bando fa na entourage na ya basa ndumba. Ah OK na bona ba boîte basa ndumba ne bando ye pa Yesu. Bible pe le banyo sauter. Oh mais ko fatifier maluba nzambe te. Bango yoka moi sa ndumba o Yesu ya que c'était Marie de Magdala. O so pa ki maslas na makula ye inika moi sa kanisa ki. Na moi so ami balé o banga ba lapider esili moi c'est ni so yaki. Hein? Yazo kende na ba concerné na ngane mission na yete mais na klexi ngana musala nzambe tout est permis mais tout n'est pas utile na musala nzambe na sala makambo zo pesa nzambe lokumu ayeba ke un correcteur lobi na biso aza instrument ya nza un correcteur neuf aza instrument ya nzambe quand on a un instrument nzambe nyoso na ngana ko sala fait pesa lokumu pa nza pasteur 23h na concert samedi pe oko préparer clip à dimanche heure ni on préparer clip à dimanche yango mona l'église na bango maté eza lisuté masapona ba slogan ba théâtre ba humour ba longoli croix ba longoli vérité ba longoli sanctification maté na boza un bon pasteur avant dans l'émission abando la samu takala abano kumisa serimo mona moko bimaka sikabo moi ça ya pasteur Mike na sali pasteur Mike mwana wana pasteur abandi ko kumisa mwasi wana abandi ko kumisa oh mwana j'ai compris akoma koteka ba mannequin akomi koteka abinise ba maneke na mwana wana bateka ki ba maneke ba yima mbasalaki eza ba fanti to na temps wana te ba tuloko ba papa de English ba tondisa ki ba martyr yango mona lelo yango lobi lokola spiritualité mboka na biso eza mabe est-ce que yoka liso ta pasteur moko akendo beka martyr koko sangate oyoka ngo lisu hein muto ko tondisa ngo za lisusu te ba baby si premièrement pasteur akomi ko laksane basi mtakala pasteur akomi koteka ne bana basi akomi ko sa onga aza produit nanga o aza produit nanga so akomi danseuse akomi a fonctionner que orchestre na yebité que mais celui qui s'appelle au ministère Romains chapitre 12 le verset 7 ba pasteur to bosani yango to komi ko s'attacher na ba futilité na makambo ezanga mutu na makolo to zongela Yesu mukolelanga aza kozonga pasteur 23h na concert a fali ya héritier azokumi héritier pasteur s'appelle c'est que nous au lieu de la sabato la loi de Dieu ala sabato sapé ezali papa bino na ebité émission ya ko asalaka e pesa kata gloire pa nzambe
abanoboka ba ministre o alombaka te na terme pe lingala pe mondima zali mwinda Matthieu chapitre 5 le verset 14 à 15 oza mwinda papa na nga tikanga na loba mukia ngoloba no mondima zali mwinda soko moni mitaka na bango komi komona na parce que balingi lichocho mingi balingi mbongo akoza mbongo bateki bilamba bateki Yesu bandi ko présenter ba siècle présent pasteur alingi mbongo pona mbongo abosani ke casquette to azana yango mokilité muté bengaki menzambe nda benga basala nzambe soko zo mwana basala nzambe bazokwena bango le bokeba omoni tatoza ba deesa mai ba shekina si ba bini kanga makamna olo bano omona momo na olo bano basala nzambe toza na danger makasi parce que ba omona ba église ba shekina ezala ba shekina nyonso te obaloba ya nzambe mais shekina ono beza ba deesa ya mai ba deesa na ba bimi na mai rôle na bango ba séduire basala nzambe talo oyoka na ba miliciens ba okweya oyoka basala ba zokoya oyoka ba aventure belezo sama ya journaliste makamono oyoka yango ba pasteur belé ba kokoya ba divorce belé ekoya ba shekina wana ba yena mbongo bazo proposer ba pasteur olibini ba tongelo église ya malamba basali au bien ndima bima na mwasi wana basamba uti na ba mai ba kono ba dance ba kono ba shekina eza o nzamba lobi na nga o nzamba la kisinga ba shekina ba bimi na mai la plupart des églises belé au mona ba komi shekina ce n'est pas le shekina ya nzambe eza ba shekina moko diabolique bazui ndeke moko batie tala ba église belé au mona ba na ndeke moko bana ba ndeke baza ba eza ba église ya malamu te bana ba nzungu eza ba banzungu na bango ba yena bazui tala église nyonso ya Kinshasa so mona bateka aigle moko munene ye wana DS wana shekina église nyonso ya Kinshasa na biso so o nzamba o tukolo balanga yango wana babimi na mai baye pona ko détruire mokili ya nzambe mikolozo oromona ba divorce ko kome bena ba yembi ba musicien na la basina mibal ba DS wana babimi na mai baye pona ko détruire ba sali ya nzambe ba msuba ko kufa ba msuba ko leka bo ba karena bango ekosila tozonga mwa muke tala ba papa ba couple buloba ba frère il y a toujours ka frère Patrice na Muzoba to ba Frank Moulaja soka bango yisoka mutakala Frank Moulaja to ale moloto pe a sonam yisolota omonango bino bolota bomonata baba matusa baba nani baba deningo yisoka deningo na Buzoba ote deningo nde bakanga ke mutakala na hotel pourquoi na to bana mikeli ke babimi pourquoi baolula mbongo babimi na présenter yango mona musique na bango yasu d'inspiration te musique na bango manzanza na manzanza eza ba imagination ba composition na bango yasu d'inspiration nzambe te musique na bango oyokango ni Saint-Esprit ni Yesu baoyemela bango ba befon baoyemela bango ba kisi yango mona bakomi kotanga bango na banganga bakomi kotanga bango pourquoi baosela su nzambe te babandaki na bango na nzoto bakomi kokota na molii babandaki na molimo bakomi kokota na nzoto yoka pena nzembo ya mama mete baba sœur ba frère mete ba couple buloba Jérusalem mboka ya sika ebi mwana mwana botamaki Jérusalem mboka ya sika etonga mi pona babulami mokili oye koleka mokili loko nyoso ekotikala banzembo wana pena akala est-ce que betaka lisusu mais lelo nzembo chrétien soit disant soit chanson chrétienne et beta na église na bar ezo beta batu ba kata ba tirbo king chanson chrétien nzembo deninga ya deningonde na sengi ngolu nayo yo tombola masango mela nakasa ba yo nzembo nakasa ba banzembo na bango ezo beta na ba fina ba minami ela ke musique eza binote et wutinde awa c'est clair il joue comme nzembo couple buloba Jérusalem mboka nyakufeli mobali na zingi maboko yo yokoda na ba rezobe yo solo kango parce que ba maman na ba yemba ki inspiration le commune okaka ba nini ba chanson mokaka composer azo composer ka na sentiment pas d'inspiration nzambe. Merci monsieur le journaliste. OK, merci maman l'homme de Dieu le monde. On le baiser belé. Le baiser belé. L'homme de Dieu siko le message de nokopé ça. Na par rapport à Batunyo sona mamu comme les pasteurs Mike Kalamba eza déjà na Kinshasa par rapport à mamena na la sœur Zawadi otoraki babimaki nae tant que prophète message de ngolo par rapport à Mike bana azwa ki son site yanga profiter kuna obi bolimbisi Mike pasteur Mike na makambo le kaki merci totanga verset moko voilà na lingi totanga Galates chapitre na biso 3 le verset 3 na tanga na komboneuse êtes-vous tellement dépourvu de sens êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Nasima ko banda na molimo. Tokomi kosuka na nzoto pona.
eloko nyonso ngengaka eza orte eloko ebongi ba frère Mike lokoso yambo bazawadi wana bana bambongo mutu amajabu ye wana yete ye mutu amajabu te yaza fiba za yimba na États-Unis bazala bambongo Mike alandi nembo mbongo so comprendre babandaki na bango bien na Nzambe tangu to bebisaka na Nzambe Nzambe azalaki chambotela en colère eloko eboma so lingi kotubela te tolingi kovanda te bakamba biso tangu naza na Nzambe bazalaki na Nzambe ba Mike banani bazalaki na Nzambe bango nyonso bazalaki na Nzambe yango tala banzembo ya liboso babeta ezali kambangolu ezali kambango nzembo moko trop spirituel nzembo moko béni mais tant bakoti nzembo bapesi bango mbongo na mituka bachange bakongo na États-Unis babungi nzela babandaki na bango na molimo na cause ba futilité bakoti si bagege bakoti ba sentiment spiritualité kufra te nini ekufi nyonso baosenza nango charnalité ya nango pasité batubela bazongela Nzambe proverbe lobi oya koloba na bosolo nga Nzambe na kolimbisa mais babosana bato wana baosala bazia bato te bokona bango Nzambe conseil na pesi bango. Ok, voilà l'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un mot de la fin, numéro téléphone de l'homme de Dieu Zawana, au couple ça fait dans mon reçu, ça ne dérange pas l'homme de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Église Nzambe to fongola miso. To comme la tanga suka. Ko bebisa bo Christ na ote pour na sentiment mbongo. Mutabenga aza fidèle. Celui qui s'appelle au ministère, qui s'attache à son ministère. Yeba que Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 15, tina 16, le bila bisobuya. Mutu oyoyo aza mwinda musana ngo kongenga. Basala Nzambe, kotika kibo Kristo te pona passe. Ata pona nzala, ata pona kolela, ata pona nyoso kangama na Nzambe. Na lingi bino mingi. Plus 243, 89, 83, 58, 338. Nzambalola a pambola bino toza a toujours pour na ko éclaircir église mosala Nzambe zongela Nzambe obandaki na molimo nzoto komi wa tike kobo sokona no komi kokomi kokite mibomba Nzamba kosunga biso basala Nzambe e loboko ya Nzambe e koomela tango nyonso likolo église bana na Nzambe to fongola misu eloko nyonso ngezaka orte ko bunga te pona bisengo mokili kotika yesu te pona mbongo o mwasi moko partenaire ko mabiso basali tongo ka koma partenaire te soko ka partenaire ala soka ba dollar na ba partenaire na mona ka ba mbonga ba monta ba dollar ba 3 millions de dollars na mona ka na face na YouTube yango ne lengisa ki ba mutu lokola pe na kolenga ba mbonga modeli wana na pesi no conseil basa Nzambe AGD uti lobi mbongo za Nzambe AG za Nzambe aza fidèle so kanga mina Nzambe na ndenga solo non na mona na te mutasela Nzambe yoka Sonia akosa Pierre takosa ba Jean takosa ka biso akosa taza fidèle kanga mana appel na yo que Dieu vous bénisse. Ifada, thank you Fada. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Moko pour la confiance au PSL. Je dis un grand merci à Jiro Azan ma caméra pour comprendre Alain Kakala le Boko Nzambe au Yazan régime. Ni quand toujours dans le bar, bafwa, bachala, vitamine. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete